nzambe azokende kongalisa etwali na yo nzambe azokende kongalisa bafaire no mutu miso to anoleka liboso ya shop na yo liboso ya bafaire na yo liboso ya eloko nyonso osalaka liboso ya mesa na biloko otekaka ozala remarke ozala la posa kosomba kaka posa kosomba ezala eloko moko nzambe notouche motema na bango visibilité nzambe azokende ofula yo na mosala na yo nzambe abinanga azokende ofula yo soki bakangaki yo omonanaka su te na shop na yo wana ozala kaka kinkuku bato baya kosombaka te eloko moko te nzambe alobi kanongo kona video oyo esili na prophétiser mpo na yo ofulami nyonso tu ozosala ekotela kombongo efulami na kombo na yesu masiya kandi ntango ozotia j'aime mpe otia partage okomelanga je reçois kofulama nandimi yango na kombo na yesu masiya nandimi ekomela ngai nandimi yango nafulama nzambe akokende ofula yo tika ete message oyo ekota yo message oyo nzambe nde apesi yo yango pambwama na kombo na yesu kristo yebaki pendant que okwei awa kobosana kotia j'aime te kobosana mpe kopartage te parce que nzambe esi apamboli yo shop na ye ezokoma visible mesa na mpe otekaka biloko wana ezokoma visible ezokoma remarquable parce que nzambe ala mposa koloba na yo eza hasard toko na kati ya message oyo hasard existaka te nzambe asalaka nyonso na plan olelaki na prière video oyo ezali réponse ni baprière na yo réponse à ma prière non mutu nyonso to atiaki kali na business na yo mutu nyonso to atiaki loko na business mutu nyonso to akangaki yo nzambe abinango fungwami nzambe azokende koetale yo en public azokende koetale mosala no en public azokende koetale business no en public eza bato zonaa bashop bakanga bango deja yebaka te esi bazipa bakunda deja shop na ye ayebi te pendant ke nazoloba nazomona chaque moko bakunda yango deja yango mona bato bakota asu te eloko malonga to bano te koteka asu te efuluka lisu te nzambe labi na ye biso okende ofulama nzambe azokende kodintere shop wana nzambe azolobela ka ndenge okwei na kati ya video oyo ozofulama nzambe azokende kofula business no international ozokende koyebana na business na yo nzambe azokende kovisibilité business na yo bato bakobenga yo okokotisa marchandise okosomba biloko okozwa babénéfice bato baoluka yo baclient baoya mais zala bien na bato zala bien na bato kupe kobosana offrande na yo te kobosana badimi na yo te tika ete yesu masiya pambolo na kombo na yesu masiya soki vraiment message oyo eza mpo na yo ma sœur kobosana te kotia j'aime ntango ozotia j'aime eza signe ya acceptation eza lokola ondimi tia j'aime loba nandimi po komi nandimi kofulama nzambe fulanga komelanga nzambe fula bafaire na ngai nzambe fula bafaire na ngai nzambe memanga su likolo nzambe komisanga international nzambe nde apambolaka soki nzambe apamboli yo mutu moko ta na droit ya kokanga lipamboli na yo oyo yo eza ya yo ntango oyo ya kosala succès ekoki ntango yo ya kokoma international na business na ekoki ntango yo ya kokoma international na business na babusiness na yo ekoki nzambe azokende kokomisa yo international na business na bashop na yo okende ofulama yamba message oyo na kombo na yesu kristo amen.